bokota la famille, bokota balobi bokota famille bokota awa eza ya kobeba awa eye ya koinda eye somo nde somo bandeko na ngai bakota kaka bokota tosolola bokota boyeba nini ezoleka nini ekomeli Poutine de l'écriture Belvi Kandila patrona nini ekomeli mama surtout ya famille libota bandeko na ngai mokili ezaka na makambo mokili ezaka na makambo mokili na biso ki motema mabe eza nango ka somo bandeko na ngai ndenge toza boye ebele ya bato toyebi ke Belvi Kandi aza na mbongo penza oyo ekotaka na tous les deux chaînes na ye toyebi biso nyonso aza mwasi ya mbongo à part seulement ba deux chaînes na ye Belvi Kandi aza na bato déjà oyo chaque fin du mois bango moko bayebi ke non il faut totiela Belvi Kandi mbongo donc soki tozwi ba mbongo wana nyonso tosangisa na ba mbongo oyo azwaka na chaîne na ye la famille Belvi Kandi aza moto wa mbongo na communauté na biso c'est comme si mbongo ya Belvi wana ebele ya bato yo sala bango motema moto motema pasi yango bomona ebele ya bato bazondimilaka Belvi te bazondimilaka ye kaka te makambo nyonso kosala omona kaka ifo baya babimisa baloba basala bisala na bango ekomi nango ka bongo baondimela mwana mwasi oyo te ata na misala na ye oyo azosala kande toomona bafilme moko ezoya koéduquer bato en masse mais la plupart de personnes c'est comme si baosepela na bango te baolinga te balingi kaka Belvi mabe ekomela ye balingi kaka mwa makambo moko boye ekomela ye bandeko na nga makambo eza somo awa. Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoile Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo penza na memeli bino Poutine de l'écriture. Lelo na memeli bino Belvi Kandila patrona. Oto bengaka mingi mwasi Nzambe. Mwasi kitoko wapi? La maman de plusieurs. Ye penza asololaka na eka kitoko. Azalaka mutu moko ya calme makasi. Ya lingaka teke no baswani. Oh alobaki. Babiloko wana. Alingaka na ete. Bandeko nanga nini ezoleka avant tokota na mwa mozindo na biso avant tokota place oyo tokomaka ekozala malamu mingi na ya kosensibiliser nanu batu nyonso ya sika ba oyo nyonso bakoti sika na chaîne na biso. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bandeko nanga kande na lobaka ezalaka toujours malamu mingi soko ozolandaka biso zala penza ya kovanda bisika nyonso ozolandaka biso zwa penza kiti na yo vanda tango ozovandaka wana tia mwa mai na yo pembeni tia mwa jus na yo pembeni tia mwa sucre na yo pembeni kote mosusu kandenge kindaka kote mosusu kande tisalaka talela PR soki omoni keno eza nango tongo na osenga na yo na pete nyonso kota penza olia petit déjeuner na yo soki omoni keno eza nango midi na kitoko nyonso la famille na osenga na yo kota penza olia repas préféré na yo soki pe omoni keno eza nango
pourquoi Étoile Nines TV aosenga na yo kota olia soupe na yo bandeko nanga na système moko kaka ya oyo tobetelaka masolo chaque jour na système na biso moko kaka ya Tokos Makasi. Voilà la famille lelo na ye na Belvi Kandi ebele ya batu toyebike na minito yo Poutine na biso azana Congo te, Poutine na biso na minito yo azana poto. Belvi Kandi ake Belgique, azana Belgique la famille kuna akende ukutana na ba tonton Bobo Manoka to moni ba video na ye ya yena Metampinga comédienne na biso pe ya Tongo bazakuna bakutani penza kandenge zalaka bandeko na ngai. Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ba papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posa ya mwasi et kimayo Kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie ya tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobiko et zali, perte de poids, sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela. Olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. La famille Gavker aye bino makambo moko ya bien. Gavker aye pona ba Congolais, Gavker aye pona kobikisa bino libela. Na Gavker eza nango simple, eza nango kitoko, bika na yo libela bandeko nanga na ndenge moko ya bien. Yo belaka mutu pasi, yo belaka mino, yo belaka mukongo salaka yo pasi, bato mosusu ezalaka kaka nzoto. O miku ezo salanga pasi, donc chaque jour omona kaka ba makambo na oyo ka bien te na yo ka bien te. Yango Gavker aye pona bino la famille, aye pona bino la famille na ndenge moko ya bien. Bobenga Gavker na système kaka ya kitoko, bika na yo libela, surtout na nani na Gavker na système kaka ya Tokos. Voilà. Bande konanga kande na bando beta masolo ya ye moko Poutine de l'écriture. Na komona tomona kitango Belvi Kandi akendaki na Karine Pala, mama Karine Pala, wenge na biso, modéliste na biso ya Tongo. Ye penza atongaka na bilamba kitoko wapi. Bien que eza na bato mosusu bandimelaka ye te, mais babiso oyo tondimelaka ye, nga na ndimelaka nanga misala bato. Moto soki osala musala en tout cas na ndimelaka ye. Wana ezalaka nature nanga, na ndimelaka penza bato. Lelo oyo toye komona Poutine de l'écriture na Karine Pala na Belgique. Ebele déjà komi kolobama. Batu baye déjà na ba dossier na bango. Batu baye déjà na makambo na bango. Avant na kota kuna, ebele ya batu toyebi. Belvi Kandi aza mwasi moko oyo atomboli théâtre, qu'on se le dise la famille. Ebele ya batu balingaka koyeba, batu bayebisa bango makambo ndenge za. Belvi Kandi aye kotombola théâtre. Na tango akala, ba théâtre ezalaki, ba film na biso ba congolais ezalaki kitoko. Mais ezalaki penza makasi mingi te neti ya lelo. Ya kalawana omona ba mabanga ezalaki ebele, la plupart ya batu babandaki kutu kosepela na bango te.
parce que omonaka na film moko boye moto eza temps na ye to mona ye na 3 minutes apamba il faut abwaka ba mabanga ata na 10 personnes wana nyonso ayebi ke temps na obwaka ba mabanga bongo ba kotindelanga moi $10 moi $20. Mais depuis Belvi Kandi akoma ko sala ba filme ba mabanga wana déjà toyaki komona epa ya batu epa ya Belvi nde place bandaki ba mabanga ezalaki lisusu te. Et après quelque temps toyé ko comprendre que na ba chaîne pe mususu moi ba mabanga bien que eza lisusu ebele te neti ezalaki ya kala na kala wana ezalaki moi ebele oyo yaki ko sala keno lelo o ba mabanga eza lisusu te eza lisusu ebele te eza ndenge ya kofutela. Belvi Kandi afutaka déjà ba comédien ba o nyonso basala ki pa ya Belvi ezala te keno a invité yo ya ko sala kaka na tableau moko kaka ndenge to yebi la famille déjà yebi ke ozana mwa mbongo na yo déjà soki mutu ba ofuta ye bien ozala na temps ya ko ya ko bwaka ba mabanga te parce que ayebi ke ba ofutanga bien. Alors ebele ya batu bandimelaka te. Belvi Kandenge bomoni Belvi akelelo Belgique. Belvi akelelo Belgique apesi message te parce que soki ake pona kopema pona kopemisa nzoto na ba makambo ebele to monaka Belvi alansaka toujours message que non famille libota tozala toujours focaliser na musala mutu a benganga te na ke kuna ekopema boyeboy ba message oya pesaka mais ya tout oyo Belvi Kandi apesaki message te déjà et signifia makambo ebele na Belgique kuna toza na ba acteur na ba actrice na biso ebele ba tonton bobo baza kuna ba meta baza kuna donc ba moi bato ebele baza ba oyo baza penza bato oyo minene ba jouaka kitoko. Alors eza penza privilège à makasi comme on a Belvi lelo ake Belgique déjà koyeba Belvi bokoyoka ka sango ke filme ya poto ebimi eza bongo makambo ona memeli bino eza te ke non pona film poto ebimi pona makambo ndenge boye te o penza na memeli bino eza oyo bato bakomi koloba komona Belvi Kandi na Karine Mpala bato ebele bakomi koloba ke non Karine Mpala moto amemi Belvi Kandi na poto bato ebele balobi bongo oh Belvi Kandi oh moto amemi Belvi Kandi na poto c'est Karine Mpala. Belvi Kandi aza na mbongo ya kokende Belgique te ya kendaka ba États-Unis ya zalaka moto ya ba Belgique te ya ba France te moto amemi ye kuna eza penza Karine Mpala nde moto amemi ye parce que amemaki déjà ba comédien na biso mosusu. Je m'excuse amemaki ba comédien mosusu yango esali ke no tour oyo pe aya komema Belvi Kandi. La famille ezaka pasi pe mawa bon koyoka o batu ba oloba eza teke na okote la Belvi nalingaka nanga batu nyonso tu nga na sepelaka na batu o basalaka musala et surtout na sepelaka na personnalité ya batu. Belvi Kandi de nature aza mwasi moko aza na ba principe de vie aza mutu moko atie musala et puis ataka nde balutu balobaka oh ba audio Belvi ebimi okisongi ya Belvi ebimi na mona yango te pe na yoka yango te. Donc ezaka bato mitema mabe ka biso ba congolais to mesana na biso na kimutema mabe. Bon na côté ya Belvi Kandi kokende Belgique ata soki eza na nzela ke Karine Mpala memi Belvi Kandi problème eza wapi problème eza te baza ba collègue de service baza ba collègue quand ndenge tozalaka biso nyonso na misala ozaka na mutu moko appréciaka yo asepelaka na yo alobi ke non comme toza boye naza na mwa cadeau na nga na ningi na pesa yo okoboya te ezalaka bongo. Karine Mpala pe tomonaka ye mingi epai ya Belvi Kandi toyaki komona ye kutu na filme moko epai ya Mams Sila Bisalo Pomba scène qui nous saluons aussi en passant akendaki pe ko jouer kuna mais soki lelo esali ke non Karine Mpala nde mutu amemi Belvi Kandi na poto problème ezate mais ezate ke non soki Karine Mpala memi Belvi Kandi na poto Belvi Kandi aza na mbongo te biso ba congolais tozalaka makambo makasi
makambo ka makasi tozalaka kaka na makambo moko makasi tolingaka penza kokota na mozindo ya bandeko na biso mosusu esalaka mwa pasi mosusu ezalaka mwa mabe ezalaka bien kite ezala kitoko te mosusu tozala pe bato tomitia pe na place ya bato mosusu toloba keno ndenge eza boye makambo mosusu totika yango nanu makambo mosusu tosala yango nanu makambo mosusu ekende nango ka ndenge ezokende soki bomoni ka bato mibale c'est fini ye mutuku to asaleli aye boye ye mutuku kongole na bisongi ezaka pasi pe mawa ezaka pasi. Grand merci na balandi nyonso ya Étoile Nines TV. Grand merci na ba o nyonso bazwaka penza ta na bango pona kolandaka biso. Grand merci na bino nyonso grand merci na bandeko nanga nyonso de partout o bolandaka biso o bobengaka biso. En tout cas toyeko pesa bino ba merci ebele ka ndenge ezalaka na système moko ya bien. Grand merci na sponsor na biso officiel, sponsor na biso oyo atikaka biso te, sponsor na biso oyo azalaka toujours elongo na Étoile Nines TV, sponsor na biso na kombo ya Jésus-Christ de Nazareth. Bambote nanga na yemoko Linda Bukulu ya balinda, bambote nanga na yemoko Madame Marie José Chala, bambote nanga penza na yemoko Madame Judith Dian pour visa, pourquoi pas Madame Céline Kaba depuis Gabon. Na pesi bino bambote bishika nyonso bozali na système moko ya bien. Bambote nanga ya suka na tonton héritier yola depuis quelque part na pesi yo bambote bisika nyonso ozali. Voilà, kande na lobaka kandenge tokotaka na mozindo ya makam nyonso kandenge tosololaka la famille lelo na ye na mwa kandenge ezalaka mwa toli ya moke to sunganaka ezalaka toujours malamu mingi mosusu tobeti ba émission na biso mais moi toli na biso pe ezangaka te na ndenge moko ya bien. Toli na nga ya mingi lelo na ye pona ba mama talaka nga naza mama naza mwasi ya libala donc ezalaka toujours malamu mingi toye pe na batoli pona kopesa ba mama na biso. Bandeko na nga ya basi bisika nyonso bolandaka Étoile Nines TV. Je sais que ezana bato mosusu bakota na bandako mabala mibali na bango baboya basala. Mibali baboya basala. Oh moi si akosala te ngande mobali ifona zwa makam nyonso nga moko. Mais eza pe na bato mosusu basi mosusu bakota na ndako libala baye kokutana na ba réalité mosusu eye kosala keno bakoti na musala basala. Eloko na yeko pesa kaka toli na yeko la musaka ba mama na biso eza que nakalawana c'est vrai ezalaki bien moi si avant di na yeka na ndaku mobala zokendo luka soki mobala lembi mobala komi na yeko bala obala ta 3 basi atindi bana basi na ye wana babando salaka bakende penza ko salaka pour que ya bandoliaka ba mosusu ezalaki ke mobali ye moko akobunda asala mais tango azo sala wana yango bomonaki ba mama ebele surtout na temps ba koko na biso bazalaki na liloba moko te devant mobali ata soki mobali azo sala kindumba yoki ke omoni okuti ye osala kindumba o loba eloko te omona mama azo bomba aka na motema ezana ba mama kutu mosusu babenga bango ba mama patience. Ba mama patience, ba mama mosusu na Swahili babenga bango ba mama vumilia. Donc eza mwa bongo pourquoi parce que mobali ye moko azo sala yo mwasi ozala na liloba moko te okosala eloko te ata soki mobali afingi yo oyebi ke epa na biso moyen na zonga eza te na vanda kaka siko wana ezalaki kala na kilelo oyo makambo esi ebonga makambo ebonga penza tomoni lelo basi ebele bakomi kosala basi mosusu bakomi kosunga pe mibali na bango basi mosusu pe bakomi kosala keno vie ya couple na bango ekendaka liboso. Alors yango na eko sensibiliser bandeko na nga basi yo mwasi na minute oyo zaka na ndako osala kate pour yo ezala na yo kaka olamuki na tongo soki olamuki na tongo
bongisi ka biloko ndako ovandi okomi kotala télévision kuto eza na ba mosusu baza na bato ya misala o basalelaka bango ba makambo nyonso ye kolamuka kaka na ntongo atie ya sokoli c'est fini avandi na ye na télévision bandeko na nga mokili oyo eza na makambo eza te ke no mobali ya kobanda onyokola yo mobali ya kobanda omonela yo te mais mokili eyaka na makambo ezalaka toujours malamu mingi yo mwasi na kilelo toyebi ke na kilelo oyo ebele ya basi batanga na kala wana bankoko na biso batanga tanga te mais na kilelo oyo basi ebele batanga eza na basi baza ba diplômé ba gradué ba licencié donc ebele ya basi na kilelo oyo batanga alors kokweisa ba étude na yo na maika aboite et ozala malamu mingi luka mwa musala osala luka penza mwa musala osala bandeko nanga parce que réalité na vie oyo eza ebele eza na mibali mosusu alamuki tongo atie musala azonga o mobali akweyaki na musala kufi siko soki yo mwasi obandaki kosala te yango bomonaka basi mosusu après 2 mois kaya kokunda mobali akomi kosala kindumba akomi kobimana mibali mosusu baedeye na mbongo mais soki obande osala ata soki mwa likambo ekweli bino ata soki balongoli mobali na yo na musala omonaka keno vi na bino ezokende nango ka bien ka ndenge bozalaki makambo nyonso bandokende ka bien et surtout na kilelo oyo eza na mibali mosusu oui na ebandeli akoboya osala mais après quelque temps akomi koyoka keno mwasi na ngai azo il faut asala yango bomonaka ta ba mibali mosusu omoni mosusu façon kolobela yo ekomi mwa mabe mosusu o comprendre te mobali na ngai akomi bilobela akomi bizaleli mabe mosusu azosala bongo parce que ayebi ke mwasi na ngai azosala te mibali nyonso surtout ya kilelo oyo la plupart ya mibali baza na besoin ya mwasi oyo aza na mayele na mutu mwasi oyo akosala keno vi na bango ekende liboso mibali ebele lelo oyo tozozwaka baapel lelo oyo tozozwaka bamessage mibali mosusu baoloba mama Étoiline lobela nanu basi oyo balingaka kosala te eza na bato mosusu mobali aboyi na ye mwasi asala te me mwasi ye moko nde aboyi kosala na vandanga babalanga na ndako libala eza pona kobota est-ce que boyebi ke kozalaka na ndako olali na butu olamuki na tongo ovandi otali télévision olie oke olali ezalaka mabe pona nzoto na biso boyebaka ngo yango bomonaka biso bato ya mwindu soki deja mutu aza na ba 60 ans d'âge bokomi komona ye neti mutu moko aza deja na ba 80 ans mais mundele parce que mundele asalaka mundele babandaka deja musala na bango à partir à 18 ans bango soki bazwi ka diplôme d'état baotanga baosala yango mundele azalaka bongo wana iza penza sekele ya mundele asalaka jusqu'à 66 ans wana deja na ba entreprise ya munene balongolaka bango mais omona bazo continuer na bango ba business na bango kande basalaka aokende na ba business na ye ti ata ba 80 ans yango bomonaka mundele mosusu baoyebisa yo keno aza na 90 ans otali ye boye yo moko oloba keno mutu oyo aza nde na ba 75 ans eza bongo kolala wana bolalaka lalaka mingi wana ezalaka bien te pona nzoto na bino lelo bokomona ngo te mais ka ndenge bane ezokende bambula ezokendaka boko mona boko comprendre yango ezalaka toujours malamu mingi soki ozosala osalisa pe nzoto na yo ba exercice osalisa pe mind na yo ba exercice ezalaka bongo mais soki ozaka na ndako vandi na yo di lundi au dimanche ozalaka na ndako tala télévision lala ezosungaka yo te esungaka ta muke te bandeko na ngai yango ezalaka toujours malamu mingi ata soki oboyi keno nasalela mutu okoti kofungola ta mwa business na yo osala mwa business kande tomonaka bato mosusu baoteka biloko en ligne oteka na yo soki ozwi ba client oke kopesa bango oke kotikela bango babiloko kaya bongo ekosunga yo penza makasi parce que oza na ba air nyonso osala neti ba exercice ezalaka penza bien mingi makasi et surtout eza pe bien pona yo moko parce que na vie ya lelo bandeko nanga eyo yaka na makambo
ba surprise ezangaka nango te. Donc ezalaka toujours malamu mingi yo mwasi ozosala mobali azosala bokokende penza liboso na ndenge moko ya. Rendez-vous à ne pas manquer le 19 mai 2024 au stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Bienvenue, bienvenue, welcome, welcome, karibu kwa wote. L'invitation est cordiale à tout le monde, la famille dans mutu nyonso openza azalaka na posa okota na mozindo ya prière. Rendez-vous le 19 la famille na stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Jour wana bandeko nanga, adoration sur adoration, louange sur louange. Jour wana batu oyo babelaka, batu oyo bakota ba jeune na ba jeune ba priya ba solution exactement. Jour à le 19 la famille et Kozalande Somo, stade de Martyr. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Wana toromona nakaka le 19 mai na stade de Martyr avec le pasteur, le plus grand pasteur surtout de la République démocratique du Congo na stade de Martyr.